Capage TV. Capage TV. Ndeko Joël, ceux qui osent appeler pour ça, ils ont tika. Ou soit, zongi sa makonomi balé vraiment dans ça, ils ont prophétie examiner toujours. Ok. On ne peut pas mépriser la prophétie. La Bible dit on doit toujours examiner. Il y a ma bête au bois. Il y a ma lame to sani. Si on a la Bible, c'est la profession, peut-être héros en air. Peut-être héros en demi absolu. Oui. Nasi ko to la réaction d'autorité. Pour abandonner au sommet. À PC à lobby en 2023. À l'obel makambo ba chez Zurula, ba msuna ba cercueil tout ça. Moi je vous dis, on ne peut pas mépriser la prophétie, mais on doit prier. Ok. Na mboka oyo président Kokufate makila bato kotangate mabe moko te sale na mboko na bloquer prophétie wana. Pour bazomona ba sale nzambe te o ba koyi ko se confier. Ozomona déjà ndenge balobaka dajo ya lilala moko ya mabe soko tsango na o ya malamu ekobebisa tout. Donc bakomi ko généraliser ba sale nzambe ba o ba sali berere na ba oyo baza ba innocent. Ebele bazaka na besoin ba sale nzambe basunga bango na ba problème spirituel. Mais ba sale nzambe ngo pe lelo bazomona côté bomitaka le bimi côté boye ba réaction moko o ezongisa lokumu pa nzambe te soki ke baloyi bakanga d'église surtout ba réveil même na ba réveil eza lokola ba autorité ba violer constitution ya mboka. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le mobile de pain. Peau. Pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, des solutions. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson il connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson il connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines apamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya sala kabato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Jules Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +9050 1365 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci d'avoir union sur Zolanda Bisso, Bolingara Bisso Mingi, merci Nabino. Tous ensemble, nous avons Bisso vraiment grâce. Parce que nous avons Capage de tourner les bandes pour la ligne, en tout cas la galerie présidentielle Awa. Nous avons une semaine pour les rater. Il faut que tu la biso, pour ma courant, oh, place de ce qui m'a pas, Moussa n'a pas à la Sengo, et autres à la rare à moi, en tout cas, problème ma courant n'a pas comme grave, parce que ma ramener ce marché à ceux qui courant à moi, ils allaient qui toko, aux hommes on a peine beaucoup évolué, et ça a rendu bon, mais le quoi la biso que nous avons à Moussala, nous avons toujours le courage, la biso à Moussala, Moussala, tu vas être au ticate, nous avons à Moussala, la biso n'a n'engagé le ngobani, nous avons évangéliste et Kouchou, papa na biso. Et à mon papa, Banzondo, on est Simbi, Makamu Mikolo, Barona, Papa Rola, Dalo, Bazara, Suba, Betty Zondo, Mokili, et Ningani, en tout cas, Makabozali à Kosolola, Boni Motolanzambe. Merci beaucoup, Maman Kapache. Vraiment, Zamba Pambolo est pour. Nous en forme. Toujours souriante, vraiment, Zamba Pambolo. Amen. Équipe Mobimba, il y a Kapache Télévision, Zamba Mona Dinovo. Amen. Surtout, dans Moussa Brossa, la Pona Bisso, peuple, il y a Nzambe Baz à la sauver. Tout le monde en a partout dans le monde. Nous avons vraiment merci. Côté Wana, Jésus-Christ. Année où il y a eu Amen. Zamba Rossa, le lot, Makambo, bouger même le monde entier. Amen. Avant, année ici, Makambo bien ça pour nous. Amen. Tout pas mal Nzambe parce qu'il y a des aliments à temps et circonstances. Bon retour à l'émission de Sala. Oui, il y a des gens qui sont bien là. Les délais qui sont mis là. Pour les gens qui sont là, ils se confient. Les gens qui sont déjà en train de faire des choses, ce que tu as dit, et Roubé Bissatou. Donc, comme il faut généraliser, alors, et créer doute, en outre, trop trop sceptique. Pour ébeler, on a besoin, on a un problème spirituel. Mais, côté Bomitaka Lebimi, côté Boye, réaction moko où ils ont ça le pas Zambé, alors ils ont diminué continue ba na Zambé chaleur wana ya molimo ils ont allé étouffer ba balela ki mingi ba évangéliste si réellement aux a Nzambe tikala kaka na voir nos ali au sunga biso ngana bisi bango boy malgré tant ils ont mabé mais Nzambe a réservé ba oyo pour défendre le Banzan. Amen. Donc c'est un peu ça. Moi, je retourne les hommes. Ok. Merci Thomas. Tout le monde a Makambo Ebele tout autour. Il y a des miracles, il y a des prophéties. Pour qui connaît cette ligne dans le domaine de la prophétie, prophétie est une ligne. La temps de ligne, oh, mais tu as à qui il y a une prophétie à vie. Maman Kapache, que Dieu vous bénisse. Prophétie. Donc, Moutako bin sa prophétie, il faut d'abord envoyer des dieux. Amen. Et deuxièmement,
prophétie ebimaka pamba te il faut nzambe atalisa oyo eloko kolobela peuple na ye. Et puis nzambe ntango abimisaka oracle mpo na peuple eyaka pamba ti nzambe soki alobi likambo avertisaka déjà bato les choses oyo ekosalema sur le plan futur ke bokeba na époque oyo koya na année telle likambo songolo pakaleko oyo kosalema. Alors nzambe ntango apesaka déjà prophétie eza mpona bana nzambe base préparer na likambo wana soki ezali ya mabe bobondela nzambe mpo mabe wana esalema te, soki ezali ya malamu tosambela nzambe mpo accomplissement nango esalema. Ozo comprendre? Donc prophétie oh peut-être mona na l'église mosala nzambe azosakola azobikola mingi ezaka prophétie te ezaka parole de connaissance. Monsieur yaka parole de connaissance, monsieur yaka parole de la sagesse. Et ça parmi badon il y a Saint-Esprit. Alors parole de connaissance molimo na nzambe kotisaka mosala nzambe na capacité ya koyeba vie ya mutu actuellement. Même ozo penser la kati ya motema. Même eloko outi ko sala. Ya to benga parole de connaissance, parole de la sagesse. Alors lelo batu ba différence akaye parole de connaissance na prophétie. Prophétie est conjuguée dans 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Pour prophétie que bima pour na mboka. Prophétie que bima pour na famille. Il faut examiner yango. Est-ce que makambo balobi eza makambo elekana ou bien eza makambo oyo ekosalema. Donc yango wana bana nzambe bazokota mingi na kati ya perturbation ya koyeba ko maîtriser prophétie nanu. Donc eza na façon wana. Donc prophétie eza na 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Nana koyo na prophétie. Il faut avoir un prophète mandaté par Dieu. On nzamba telemisi abimisa oracle pour la nation. Pour na ba konzamboka, ou soit pour na marche mboka. Mosakole abimara na etinde nzamba. Amen. Akoyo ko fabriquer oracle te ou bien prophétie te pour so tangi na Bible na époque ya kala. Ce qui m'a bezali, nzamba hotel misa prophète. Kende yebisa na nation qui n'a préparé ma bena sala pour la nation pour botambo lorbanga ngati. Même l'époque ya Jonas. Mboka ya Ninive komagi na mabe mingi. Nzambe atelemisi Jonas ebise tala mboka Ninive. Kende sakola yebisa bango babongola mitema ponga nzambe na lina kitsakana na ngakati na bango. Jonas oliake na Ninive abungi nzela akenda nini na Tarsis yango nde ozomwa basala nzamba lelo na Congo makambo zo se manifester nzamba zo tinda bango ba prophétiser pour la kozongisa non seulement pour peuple congolais na nzela mais na mabota na bango mais ba serviteur ya nzamba ya lelo ba dévier mission nzamba pesa gibiso baza ba Jonas po nzamba zo mona mabezali mabe ko kozana mboka mabe ko kozana ba famille mabe ko kozana ba vie ya batu. Mais tant que télémi, bozongi sabana na nzambe na nzela, mais lelo bango devoir on ezaka lisuti. Ba obimela ba média, bazo beta ba prophétie moko bozo mona ke oza makiona. Oza prophétie te yango moni no nzambe aza ko interpeller nga surtout na ba faux serviteurs de Dieu. OK, lelo to kopesa Thomas Denis les raisons parce que biloko nyonso ya lobaki pona basali ya nzambe mingi. Oh, là mosusu bazalaki ba partenaire na FPOT bao bazalaka na ye ki alobaki biloko oyo nyonso ezobima lelo ekosalema lelo bokopesa mwa moitié raison ke aza hypocrite te kozala hypocrite te moto ayebi vi na yo ndenge eza nzambe. Oui makambo alobaka souvent so otali ngai napesi ye raison te moto akopesa moto raison eza nzambe po si réellement makambo azoloba oyo alobaka ya baserviteur de Dieu eza ya solo wana lokumu ezomepa nzambe. Mais so otali bien la plupart de makambo ya binisa lelo pe otozomona ya lobaka ke biso nyonso tozalaka kuna wa IGF ba pasteur makasi donc azo contrôler monde pastoral mingi pour aiba bêtise ba pasteur yaza na mandat na courage wana ko dévoiler pour ngana za muta génération na ye o comprension na yi muta génération na ye na linga ipena za la capacité ya kokotela ba dimension ko dévoiler ba secret ya baninga na biso mais ye lokola yebi ba ventir mingi ba sala na génération na yango moni akoma obimisa ba secret a otanga même na ba kombo moi ba passer wana pe ba répliquer exacte pour ba yebi ke kuna
déjà c'est un sardine mutu déjà katalakala oyo ezolobane ya nzoto pamba donc bapasser ebele babangaka ye mpo bayebi kote wana kodévoile bango mpe bakozala sali mpe dans ce sens là. Ok, tomoni mutu oyo abelaki azalaki libomo epa prophète Joël azongi lisusu mpona koloba ke bato bamenasaki ye nde ya trop yango alobaki ke prophète Joël aza nde na baennemi ebele nde batindaki aloba bongo mais tomoni lisusu prophète azongi lisusu kaka na chair mpona koloba ke mutu wana soki aye koyambola te akozala baba libela mutu yango mpe lisusu azongi lisusu ekomi lokola théâtre o ngai eyo nazoloba nakomi baba te koloba nini mpona bascénario wana bozokimisa biso kondima nga na opesa na ngai réseau lokolobi mais totalement te bible elobi na Jérémie 23 nzambe akofrappe tous les pasteurs oyo bazodisperse troupeau na ye ole bazwa soin ya kogarde troupeau ya nzambe mais bino bodisperse bango na des choses oyo ezanga ntina ndeko Joël natangi na kombo ya Joël aja ebele ok ndeko Joël soki oza pele ya kosalela nzambe te tika ou soit zongisa makolo mibale vraiment nosalela nzambe na ndenge asolo tika kokosa bato kofabriquer des choses banga kanda ya nzambe nzambe atikelaka mutu temps bible elobi bien na 2 Pierre chapitre 3 verset 9 nzambe azalaka na patience alingaka mutu abunga te mais mutu azonga na repentance bato wana mibale obi omoni ke na temps oyo baobungisa bana nzambe kondima makasi makapashe tala scénario de bandi abimisi frère wana akati singa lobi aza na soki eloko nini na kati ya poche après sima ya mikolo frère abimi alobi non makambo oyo bango basali bayokanaka bongo ti na 15 000 francs après sima ya mikolo ndeko Joël alobi makambo oyo frère wana alobi soki aye kotubela te akokoma baba frère aye kobima liso alobi non makambo wana nalobi ayi koloba wana ezalaki nango lokuta bato bapresolenga mingi ozomona te eza scénario moko pire mo démoniaque oyo ekobungisa bato kondima epai ya Jésus Christ. Bible elobaki bien na Luc 12 verset 2 eloko nyonso bato basalaka ya kobatama ekozala exposé mama kapasi so ozoyeba te eza temps ya exposition ya nzambe nzambe akomi koexpose bato basalaka mabe na évangile mpo monde eyeba misala na bango basalaka bandaka biloko ozomona wana eza exposition ya nzambe nzambe akomi koexpose bango akomi kopousse bango bakomettre baerreur mpo bandeko bacomprendre bandakala misala na bango ezalaka nde boye sikoyo eperkite mpo biso bana na nzambe toza bainnocent toyeba bato oyo origine na bango ezalaki nini talango bien ezobongisa bato nzela peuple de Dieu bakozala sauve comment biso tozoya mpona kopriele baka ya bana na nzambe kolandela baka baya na nzambe me bango na baaction bazosala ata moto so amoninga bomona moto abaye ntango oyo mpe boye akosalaka ndenge moko bavantile donc c'est un peu ça bana na nzambe bogénéralize bato nyonso te bandoki baza na évangile me bana na nzambe mpe baza oyo ya solo oyo yesu atindi donc c'est un peu ça mpona makambo oyo mama kapashe tolandela yango lisusu na profondeur te il faut tosauve bavia bato baoyo baolanda biso bainnocent bana na nzambe bana besoin parole mpo bazala sauve mikolo eleki ape mwa esirkulaki bamwa baleson di ke bazokanga bangomba ya mike mike yo omonaki yango ndeni makeke kasongo ayaki kolobaki ezalaki nango barumeur moko ya lokuta mama sensele oyo naoyebisa yo kokanga église d'ailleurs na constitution na biso ya mboka epesi mutu nyonso ningisa ya kosambela na constitution ya mboka soki ke balobi bakanga baéglise surtout baréveil même na baréveil eza lokola baautorité baviole constitution ya mboka donc eloko wana eza vraiment lokuta eza vraiment eloko moko ya lokuta bakoki kozwa décision wana te mpo bakonzi bango mo bakokwea na motambo ya constitution ozokomba mpo leo so bakangi baéglise de réveil esunga bato mingi na baproblème spirituel bato baza na baka ebele oyo eza vraiment spirituel akoki nango na baéglise ya basango te akoki nango na baéglise oyo bakipaka mpe makambo ya spiritualité te
bakoya nango epai ya bato oyo nzambe afungola bango spirituellement soso bakangi église de réserve yebisa ngai oyebi combien de population oyo kondima na bango ekozonga nsima oyo Saint-Esprit ekokoma étouffé alors wana eza eloko moko ngai nasepele nango te nayebeki eza mpe rumeur mpe koyi mpe kosalema te na mboka oyo mboka oyo soki ezotelema bo eza grâce ya baprière oyo biso tosala nzambe esunga bakonzi ya mboka batambusa mboka na normalité sunga mboka ese développé toza riche mais toza extrêmement pays moko pauvre na façon tozovivre biloko wana tout soki leo tozosambela mpona mboka te mboka moyen se maintenir eza ti donc toza vraiment contre eloko wana kokanga baeglise. Ok bana nzambe bazolanda biso ebele babiso baza vraiment très découragé babiso baza na bopito Arsène zo téléphone ya ntoma ezodistraire ye mo moke bato biso baa na bopito babiso baa na baproblème ebele baolanda biso babiso baza vraiment très découragé mpona makambo etali bapaster mpe misala oyo ezosalama et surtout na domaine ya baprophète tokotia na baapôtre na bapaster mwa pembeni na baévangéliste surtout na problème ya prophétie okoki koyebisa bango nini et puis deuxièmement baéglise tobandaki koyeba ke bato bobandaki kosala mpe mo baprogramme ya kokenda koteyaka na bawenze na bopito na baplace moko oyo eza mpena bademini bamalade mais on dirait esila bokomaka na domaine mingi prophétie toyaka église pourquoi ekoma bon eza esprit soni baserviteur de dia lelo omona évangélisation ezalaka lisusu te donc bakotisa soni diable akotisa soni kasi eza déjà koboma réveil mais moi moko esalemaka mais ndenge ezalaka motivation ya kala ezalaka lisusu te lelo yango ozomona lelo évangile ya Christ ezokende kokufa po diable attaqué mingi évangélisation et puis diable a changé forme atali ministère nini akokota po adestabiliser œuvre nzambe ake na ministère prophétique so otali na ministère prophétique bamabe ezosalema mingi na ministère wana baprophète surtout baprophète baza bainstrument oyo diable akomi koutilize mpona kodestabiliser évangélisation ya nzambe mpo bato makanisi na bango elongwe totalement na parole bakoma mingi basé na prophétie vous comprenez donc sur le plan ya déstabilisation ya œuvre nzambe diable aponaki ministère prophétique baministère mosusu wana diable akokota koagir comment akokoka te mpo eza vraiment boucle makasi évangile osota bato lokola baévangéliste baza très puissant sur le terrain koévangéliser kokota bawenze parce neti ngai soki nzambe atelemisi ngai nakenda meme na bahôpital awa natei yambisi bato yesu bato baza sauvé mais nandimi te prophète akotelemaki ese eloko wana prophète akotalaka kapasi ndenge avandi abini ifo na composele eloko ekoka te abi kapasi ndenge aza boye ifo nalukele eloko moto na koniata nabimisa ata $500 donc biloko wana il faut bana na nzembe bacomprendre que ministère prophétique eza ya kobeba makasi eza ya kobeba donc c'est un peu ça que nakoki pour répondre ok tozokende bien na sur Joe azoillustrele biso baimage tomoni prophète pasteur Roland Dalo ye kuta azalaka na prophète te abeti mpe nzondo oyo eningisi mpenza lisusu Congo na asir olandaki yango nalandaki prophétie wana oyo ya 3 président wana en tout cas bato nyonso babangi bango otala nani oyo akokota na cercueil nani oyo ozala na chaise roulante nani omonaki yango ndeni ntango olandaki yango na oyo apesaki Mike Kalambai bon elonga na koloba bo prophétie baexamina yango toujours ok on peut pas mépriser la prophétie la Bible dit on doit toujours examiner ya mabe tobwaka ya malamu tosani tozwa abeti prophétie wana eza prophétie hiérarchique keba bapiège eza wana ok so ngam na bimisa ya prophétie wana peut-être ero na en air makasi peut-être ero na demi absolu wata oui nga siko totala réaction d'autorité po abandi na osome apesi alobi na 2023 alobeli makambo bachaise roulante bamosusu na bacercueil tout ça moi je vous dis on ne peut pas mépriser la prophétie mais on doit prier ok po nzambe akokota tala monoko ya moto ya liboma alobi nzambe akokota na n'importe qui il peut utiliser n'importe qui à transmettre un message
mais eza message moko naza na réserve na yango makasi ya kodiscerne yango awa na média ezoconcerne ye moko. Ok. Mais nga na otala baautorité professeur na babeti yango kala mais eloko wana faut tobondela nzambe mpo na mboka na biso. Ok. Po nzambe vraiment oyo yabongisi esalema na mboka esalema et non plus baprophétie humaine. Ok. Na mboka oyo président akokufa te makila ya bato kotanga te mabe moko te esalema na mboka na bloqué professeur wana po ozomona eya biloko moko boye soki tosouete esalema yo nanga lere oyo tokobatama toyi te soki masase kobeta eyolakisa déjà trouble en regardant bien la prophétie soki todiscerne yango eyolakisa makila ekotanga soit liwe mokonzi soit trouble na science électorale so tali bien eza prophétie moko il faut kobondela mpona mboka mpo makambo wana ekokisama te oso ekokisami na ye moko moto apesi professeur wana na ndimi te soki akozala kimi akobatama toyebi te soki akima wapi oyo eza mboka na biso surtout na kinshasa makile ekotanga te tozolela ya mingi bato bazokufa na este chaque fois na beni butembo bato baokufa mais ntango oprophétise eloko mwa makila ya mboka etanga do ngai na bloqué professeur wana na mboka oyo ekosalema te Ronald Dalo prophétisé na Congo Brazza na Kin na Congo Kinshasa président mo otakokufa président mo otambola na chaise roulante Luka professeur na tinda ngota na Rwanda na Congo ekosalema te bona Rwanda kuna bato bazate moto azami na Brazza pe bato bazate akendo prophétiser kuna mais awa na Congo parce que ngana défendre mboka na ta zonga na sam mais ngato na sambela kapo na Congo na désorienté professeur na ba mère eza prophétie orientango mpa bato so ngai natali ndenge orientango naomona yango ke eza déjà atouché au sommet ya bakonzi nazwi professeur Roland Dalo nabwaki yango bisika bikao eosalema te mpe ekokokisama te mais sikoyo soki professeur ayaki biso moto bimisi yango fimbu nayebi te ngai naotalaka bakonzi aza paster ya mokonzi ngana otala kaka tozotalela non tozotala Roland Dalo bimisi professeur tozotala mais ngana bloqué professeur na esalema te toza na ok en tout cas thème na biso lelo eza nini mpo todécortiquer mbala moko mama kapache nazo-organise 4 grandes journées soki nalongwe kaka awa nakiti mbamo église moto ekopela makasi mpo toza na 4 grandes journées nzambe atalisa yenga tozosala service ya délivrance tozolobela nini comment se détacher des liens et des réclamations familiales na kati ya bafamille tozalaka mpe na balien toza mpe na baréclamation famille ezalaka composé papa maman ainsi de suite alors ndeko azolanda ngai abimi mpe na famille moko songolo eza mpe na griffe eza mpe na baloi nango eza mpe na bacondamnation na ye alors nzambe soki aza na likambo alingi asalela motu abimisaka mutu toujours na système familial soki na famille bato babongaka te famille bato babalaka te condamnation loi ezali ke mutu abonga te eza déjà loko oyo eza lokola etelemi lokola Goliath na kati ya famille ke mutu nyonso oyo abimi na famille xy eloko biso toloba yango ekokanga mutu nyonso mais yo sikoyo ntango ya mwana nzambe obimi na famille ya bongo fosani il faut refuser loko wana mpo na nini erattrape yo ti lien eza singa oyo eréunisaka bato na même système de vie na même position de vie alors soki na kati ya famille balien ezalaka ebele balien ya esprit de mort ekoki kozala bato bakufaka na ba 40 ans mutu moko takomaka 50 ans omoni mpe mutu akoli bafamille ebele voilà mutu akomi na 35 39 malade ebandi 40 akufi bato mosusu baza na balien ya pauvreté ata opesi ye $10,000 banda commerce après une semaine ozomona mbongo ebandi okita ti ase retrouve na $100 donc lien wana eréclame azonga na position initiale donc lien ebendaka via motu zonga yaka esika ozalaki siko yo moto osalaki déjà baeffort otangi baklasse obali
au bongi, osa bien, après, au moment donné, ma cabozo marcher le souté. Quelque part, osa déjà réclamé. Il y a un moment où la David. Ce qu'on a dans Matthieu chapitre 1er, verset 6 à 4, et verset, je m'excuse un peu, verset 4 à 6, au petit à 12, au moment de la généalogie qui a roi David. Bah, cité comme arabe la prostituée. Moi, c'est un doumois et un espion. Oh, je suis à Tindaga. Aza koko ya David. Donc, aza moko ya bakoko ya nani? Ya roi David. Tala vie à David. Dans 1 Samuel chapitre 16. Tant on a bâti Samuel à wendre David comme roi. A sopelé mafuta. David a zonga ki na zam. Tant Saoul a commis erreur, nous avons écarté Saoul, a établi David comme roi en Israël et l'autre est la mouka qui dans David impudicité. Donc, le lien est la mouka qui a vie à moutoula, le moment qu'on portait. Tant que vous avez un mbongo, qui nous met à la kitsé. Tant que vous avez un zimbongo, impudicité la mouki. Ndenge salaki David. Tant que vous avez une onction royale, a commis 580 femmes. Alors, lien et ça la canine a via moutou. Et bimisaka moutou na kati programme ensemble et na kati volonté parfaite ensemble. David, malgré 580 femmes à qui n'a pas cause il y a lien, il y a impudicité. Mais à lundi, moi si à Sodanaï. Vous comprenez? À Bimina Mosa Sodanaï, lien et bêtisier Libanda, de et si quand l'ensemble a l'ingaka frappé David. L'élo a te belé bon la nana. Au Bima la famille moko boye. Il y a un chef coutumier à sorcellerie, baloba ba maloba ma be na famille wana. Yo peut saler fort na bonga, na zala bien. Et simbi peme à un moment donné, au mono beti shit libre. Parce que bataille yo, au bimi na système na biso ale. Zonga. Ndomoni lion ne sanini et réclamer moutou. David a qui réclamait l'impudicité. Simon Pierre, Jésus-Christ a écouté na ibalazo péché. A longolien ne balabiyo comme disciple a comme tambo na Christ. Simon Pierre a moni comment Jésus-Christ a secousi ba kufu. Ndenge Jésus-Christ a bikisi babeli. Même comme so Yesu a bisi na Simon Pierre na sambela ki pona na butale no po Satan qui ko réclamer pa na nga. Ce qui mutuloko la Simon o azaki peme na Yesu Satan réclamer bon de quoi so la nanga. Ba lien famille qui ndoki pona ni réclamer oti. Vraiment. Bible lobby bien. Jésus-Christ est un koufi 3 jours na sa mabele. Simon Pierre a zongela ki ebani. Et si ka Yesu abimisa kai. Tango Yesu a koufi Simon Pierre a zongela. Tango Yesu a sekou. Ndake ko récupérer les sous Simon Pierre na fleuve. Pour vous montrer que bana na Nzambe ba lien na ba réclamation et tambolaka et fonctionnaka soko négliger mon vie na yo okosa la shit libre surtout la vie ba famille africaine lien équipé même ba sala nzambe même ba famille africaine même na mabota na biso même na misala papa moko okoluka ngai un directeur na banque de la place aye koluka ngai bi papa na landaka o mingi na ba réseau na ekolelela o musala ezonga ngai nabi papa sala kini na musa po balongolo abi papa na longola kaka poule ya bureau na ngai na kena ngona ndako pona sepela ina ngo ba poule ya bureau na biso ya pe moi bien na kena ngona ndako tongo ba ekosala contrôle ya ba bureau ba moni ya poule ya te ba lekisinga na audit likolo ya poule ya bureau olongola ngo pona bi ba révoquer na musala c'est qu'on a bani kotala bi non ça ce n'est pas normal na bani ko discerner ngo Nzambe ay kotalisa nga ke nabi na famille ya papa na bino nazomona liaison ya bato miyibi abi oui koko abota papa na biso yaka muyibi malgré papa na biso yaka muyibi te mais et sauter papa et kokanga ngai donc lien elandi de ay koleka la confession po ayiba ki sala ki mabe na miso Nzambe na bondeli po na Nzambe sala ki miracle après 2 semaines et demie ba ko sala musala. Donc ça montre que bato belé maman a koufaka la maladie wana yope maladie ne komu kangai papa koufaka la komela pe komi kolanda lien masangela ndio nyonso na ceux qui aussi négligence au côté ici okosuka ndenge ba para basani ni basuka or yoza mwana Nzambe okoki jamais ko répéter histoire ya baboti yo faut ça la plus histoire na moko personnel na Jésus-Christ. Amen. Yango moni Nzambe abisa kinga
to organiser 4 grandes journées nazo bondela pe ko kata basinga kozikisa basinga po soki tobi to kata bandambo tikalaka na distraction na yo bandoki bakoko kotinda bagister ya bandoki bakoko ya kokanga ozongi lisusu mais faut to kata pe to tumbi yango na moto nzambe nde moto afungwani. Vous imaginez mutu bazo foutre $1000 par mois mais to komi moi pene komi prêt pour ba futa et marqué kota nyonga $1000 pour azong ça 1500. Donc ba lien oyo sakani na bato benga na moni basali ya nzambe baza ko utiliser puissamment mais azana kati na mensonge. Nzambe baza ko utiliser puissamment mais azana kati escroquerie. Nzambe baza ko utiliser puissamment mais yebo ko mutu na bangi na lotoko. Mosala nzambe pe prier batou mais vine moko pauvreté. Il y a $200 de pour le ministère. Ce sont des choses où ils ont sacanavia bananzan. Tu peux recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, mais les Cambodgiens, il faut que pour offrir mon tambolo qui est libre. Pour au yamba yesu. Ce qui va lier zakati na yo ko péché yo au monde la gloire ya nzambe. Yango moni Lazare tanga c'est quoi qui? Jésus-Christ a tali pour Lazare tambola. Ko tambola ngela sa avancement ya mutu. Atinda ki Pierre na Jean bo kate basinga botika kini. Ba serviteur de Dieu belo zo mona ki chasa o bon ça la nzambe mais bazana ba lien na ba réclamation yango zo mona zo pousser bango ba sala berere ezo pousser bango ba commettre ba bavure ba sala ba makambo pe sa nzambe le kumute mais to wela na nous pe ko condamner bango ti bazo négliger ka délivrance or délivrance très important c'est le moment très important et puis ezaka la mozindo amen ngai na zaka ba lien femme de nuit mais na bondela nzambe et l'ongwe kenda soki nzamba kangolinga c'est que ça peut capable de kangola ndeko wana pour ba pesa ke loko ka uzana donc yango monito organiser service zo banda lelo le 22 OK sur le 25 donc clôturer 4 grandes journées bande ko bako bika po nzambe ko ngala sala ka kosakati lien mama kapashi faut hôtel menaine pour répéter l'histoire de maman na yoti maman aboti ya sali malabu yo faut sala makambo maman salati so maman somba lo pangu 2 yo faut somba 10 amen donc il faut ça la expérience personnelle na Jésus-Christ par exemple c'est bien à hôtel sur la Bible mutuloko la Gédéon à quoi ici hôtel de bal ya famille ba bengue Jériban mais tala souka via Gédéon impudicité mutuloko la Moïse Bible lobi abimina tribu ya ba Lévi. Si on a dans Genèse 49, verset 5, Jacob va koufa bengi tous les balles à bandi ko pambola bango. Mais comme une tribu à Lévi, à laquelle bango mabi. Moïse a bimi na tribu à Lévi. Abi Lévi o laquelle mabi à cause de la méchanceté na lui. Moïse a bimi na tribu à Lévi. Mais Moïse a sali mission est très bien. Mais le que ça que Moïse a côté la terre pour ministre pour azaki l'esprit à Kanda. L'esprit à Kanda on a parce que Zali maloba o Jacob ikoko na bango lobaka. Et qu'on sautait ma génération et qu'on kanganani Moïse pendant sa mission. Le lot peut-être yon de cause la nanga. Au récit du bala mais au monde il est comme menacé. Ozi Moussala, mais moi Moussala comme menacé. Cela montre que d'abord puissance sur les bandits comme ça ni et réclamer. Bon, yango ba lien na ba réclamation ya na moment ni. Soki mutabongi ou bien muta récit quelque chose na vie de loko aller la muki. Yango to sala service wana na bi ke bala la nzambe na lobeza muki on a lobeza muki mais yo za na besoin au kota contact nanga numéro na ezali na se wana et puis bato bani ba contribuer pour na za na problème non to za na besoin à chaque parcelle to banango na juin synthétiseur na biso PS wana ezaka vraiment professionnel à $1500 OK et beta pe ba rythme ya moko courir que au sala retour ezika qui depuis semaine passée. Les lots sont banda, moulou à 4 journées. N'a qu'aucun de louer. Mais nous avons besoin, moi, nous avons toucher. Ayo qui même message et toucher. Alina soutenir Bisso. Bien aimé, Bolou qui na Bisso synthétiseur. De quoi peut-être Abina ressemble la Bino synthé. Sombe la Bisso, to tia na kati ni la nanzambe. Peuple nzambe bon za la sauver. Ngana bi maman moko na Belgique. Ton otunga yo soutenir nga mingi capage otindi ba reporter ba yeti na église nde na zotonga église tout ça maman moko abenganga asali 5 ans sans abri
azaka na ndako te na Bruxelles abengi nga bina za na ndako te mais nayoki ozosenda totongela nzambe nga na ndako akovanda te mais na débrouiller moi 50 € mona nango na otya ndenge nini napesaka ekombola nga atindi 50 € na déclaré na binzambe une semaine eza ebele mama oyo amona miracle oyebi ke na 50 € mama wana efungolela ba porte azwa ndako azwa musala akoma stable tili pour vous montrer que pendant ce séminaire il y a 4 jours tobandi le 22 sur le 25 de quoi vous a touché a contribué pour la synthétiser Jésus-Christ nzambe ngala sela au sein les miracles. Amen. Merci votre Nzambe. Merci pour la passage de la Capage télévision. On a invité surtout au succès à la prière et puis on appelle à des annonces. Dès qu'on a mis Jésus-Christ, c'était à quoi qu'on répétait si bananga Seigneur Jésus-Christ na fungoli motema nanga na mbio lokwa mokonzi pe mobikisi. Limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre de vie. Libela na libela na kombo Jésus-Christ. Amen. Na osenga bandeko bo s'abonner pe na chaîne nanga évangéliste Écoutu TV. Vous s'abonner massivement pour la service à biso d'intercession tout ça en direct pour que vous avez vraiment sauvé. Zamé langa apambola bino bandeko sobolandinga prochainement. Merci. Merci évangéliste Écoutu, merci d'avoir venu sur la biso. Toujours survivre quand boye pour sans boye nous ça nzambe kende libosote. Ya José Mulumba motema ya Barça en tout cas merci d'avoir venu sur la biso bosé belé Dr Dadi Mata Mbemba. Tozozela yo merci na baoni so balanda biso mama Géry baoni so basoutenaka biso ezala musika na pembeni kasi boutique papa dio boze ebele biso mabanga ezala vraiment te nzambe apambola bino bozanga te na kobenga mosali na nzambe numéro na ye ezali affiché wana nzambe akozanga te kopambola bino lisusu koleka oyo bozali komona. Bye, à la prochaine, au revoir. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, au redézo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapache. Yo posa. Ah na ogadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te ogadezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine,
91 180 Britney sur Orge. Maman capable, aurait des os, frappe n'allait, frappe n'a retour. Ah oui, lelo na Kinshasa, ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études, bona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde. Grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosali ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosali du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosali yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tanda ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-soucis qui capache à autour de la gamme de beauté et Rude Beauté. Bateau nyos balingite na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo
ni sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga beaucoup na poso na beba te pour sepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.